Il y a eu le cabal de personnes, naba artistes et musiciens, au Bakendaki pour aller financer et corrompre. Mais Dieu est juste. Voiture et bandit au Kende prison Makala. Tout le monde est en train de pleurer. J'étais là avec la maman d'Héritier Watanabe. La maman a commencé à pleurer. Les enfants ont commencé à pleurer. Ah, toleli, toyo kaka de voiture et comme na bambole. Bambole petit pan. Demi-tour. Oui, que massa wana wakumbaka kare kendaka na prison alobi depuis na banda musala nanga oyo ya prison. Ya komemaka batu kolongwa na parquet. Si komema bango na prison. Pour ma première fois de la vie, nakanga frère na balola mutuka na zonga. Et puis era zonga kiwana prison et baluki résidence. Yuri Kalenga, Yuri, nandenge ma bien. Mon ninja, naibi seke non bete tili loyati. Moni yo Yuri. Keba boxer a vilé le rôle à Zalati. Donc c'est-à-dire que au bunda ba bitumba trop ba beto trop. Tu n'as rien à parler Yuri Kalenga. Ba senta moi si na yo. Ndongo zawana na parler. Moi si na bano ala na bon balabana. Tout na moi si na yo. Moi je connais bien l'histoire. Yuri Kalenga. Yo combat ni yo bunda vraiment na mondo vraiment que no combat. Ngana ko beto mabe Yuri Kalenga tu es n'importe quoi. Moi si no mona nu ya ndaku ba senta e ba oboko la kabana bambanda Yuri. Oboko la kabana bambanda. Et alors bino tout boyeba na minutes oyo depuis na période de Lwambo Makiadi. Si lelo ezala musicien moko ta sala succès ko legeriti Watanabe. Si lelo ya solo. Oh bino boyebi. Na ko tana kwa misemo wote ya Kongo. Midepe akoma prison. Vena Sonio Kalongo pe akoma prison. Ça y peut akoma prison. Tu es refusé déjà to bengana ye. Oh, yo mona ki pa chokuna. Pas tu es refusé to lingi ye kutute. To bengani ba vidéo na osala. Eza pona luka tromper vigilance. Biso vigilance ba tromper ngote. Pas tu es refusé to lingi yote. To lingi yote wa. Na orchestre na biso mutama kwanza na maboko ala raté. Ah. Omia za kipena mwasi na etonde. Tenomia za fimo bo na ebité faut beau respecter abotate, abalate, batika emsu ba réputation mabe emsu batika ba voice so bo linga ba sala ba c'est pour moi identité pour na dimner mettre à mwasi. Botika Naomi à vivre en paix, Azali encore une jeune fille, Azana à venir rebeller. Donc bientôt la paix, tous à la paix surtout pour m'amener Pesali aux Zolanda. Donc ensemble vraiment sungaye apambolaye. Et merci beaucoup pour la maîtrise au nom Miazale Nango aux Zolanda. Parce que batu musus au bazolinga ba sala babilo ko moko be di comme quoi du genre que non ba lukaba imiter voix Naomi pour salir l'image de Totori na Tembe vraiment ba échouer. Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication, la peau elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. il y a eu pas de comme bon. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Les moi c'est la vie okuma. On est au sommet pomade naturelle awatoza. On est
arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, Isalami na bana mboka ba Congolais, na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate. Pour la province d'Amolé, Mupende, Sinapetolo. Soma gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo mungi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. La pomade Awatoza, masse na pas communal. Qui bokon. La pomade Bonawata, atabo salinyo swe, tokolembate. Atabo salinyo swe, tokolembate. Tokolembate, Watanabe. Tokolembate, Watanabe. Atabo salinyo swe, tokolembate. Bon, on a aussi la victoire. Pour moi, que toi, on a pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs, avec beaucoup d'attention, Janvier Wata. Voilà. Mathieu Bonche, journaliste international, ce n'est pas pour rien. Tolobi note toya to legepa na yo parce que aux journalistes au lobara pour pesa no ba news est vrai ou qui t'a vraiment na source quoi. Voilà pourquoi biso to za ba question yo bi réponse est biso. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Bonche, je suis là avec Janvier Wata et notre René Abiri, le cardinal Fachi. Donc je suis là avec eux, mais avant de commencer, je dis merci à Tracy Melenga Pro, Glody Diasuka, Georges Kaloum et l'éléphant de Lille. Merci aussi à David Eloutete Gaucho, patron très responsable. Merci à Mokonzia Congolaise et Richem Voama. Merci à vous, toute la famille m'appelle ça. Janvier, bonsoir et bonne fête. Voilà, c'est René Abiri, le cardinal. Donc, René Abil, bonsoir. René Abiri qui dit Janvier. Voilà. Donc, merci beaucoup à David Eloutete Gaucho, Balobi, mon vieux, donc, Boza Telme Bele Bolinganga et trop. Nous sommes là. Tout ça vraiment nécessaire par rapport à la libération officielle qui a été signée par le procureur général de la République. De la République. De la ville à niveau nécessaire. De la ville Nayemoro Kacho. Donc par rapport à Spertige de la République, de la ville peut respecter à trop. Merci beaucoup à notre vieux Gentini Ngobila aussi. Merci beaucoup à Vital Kamer Reveka, Maman Nabiso Amida. Merci beaucoup à Maman Denise Nyagweru. Merci aussi à notre président Félix Tshisekedi. Vraiment, Fona Longola chapeau. Merci vraiment à soutien. Il y a Batuto Balakisi vraiment amour. Parce qu'il y a eu le cabal de personnes, naba artistes et musiciens, au Bakendaki pour aller financer et corrompre. Mais Dieu est juste. Voiture et bandit Kende prison Makala. Tout le monde est en train de pleurer. J'étais là avec la maman d'Héritier Watanabe. La maman a commencé à pleurer. Les enfants ont commencé à pleurer. Ah, toleli, toyo kaka de voiture est comme na bambole. Bambole petit pont. Demi-tour. Oui, que massa wana wakumbaka kare kendaka na prison alobi depuis na banda musala nanga oyo ya prison. Ya komemaka batu kolongwa na parquet. Si komema bango na prison. Pour ma première fois de la vie, nakanga frère na balola mutuka na zonga. Et puis era zonga kiwana prison et baluki résidence. Na lobby bien prison et baluki résidence. Baye oyo basalaki ba makopa. Ba pédophile na ba tantifine balingi ba fali fié. Na lobby bien en français. Balingi ba fali fié. Image ya Héritier Watanabe. Or héros ngana osepela na mona image vidéo ya mwana mobali azo mata mwana mwasi. Ozo kopra wana mato ebike aza mobali. Ozo siko yo vidéo no ya la wapi? Héros mataka anana. Ezalaka wapi? Bitabete. Bitabete ni era matelaka anana po anana talaka bitabete me anana. Anana. Era matela nini? Mwana mobali pédophile. Ozo comprendre? Tantine era matelaka anana. Ezalaka wapi? Ozo comprendre? Siko de lampata amatelaka litungulu. Ezalaka wapi?
omona vidéo te yo musicien mobimba sa vidéo non jamais Janvier la Pulga et Sergono Zani et c'est on a les amis pour déjà na relo mo ritsa loba na Janvier cracho pour nous ya la raté parce que na yo mona ngolé le tarangai héritier na za Janvier wata Janvier la Pulga Janvier totorine ya tembe soki lelo na kotaki ndako wana engeza musique pour nanga talaka voiture baluki na bambole petit pont c'est la première fois na histoire na monde entier au senti artiste et musicien moko ya munene tobike bakanga ba Michael Jackson bakoma ba prison senti ba artiste o bino boyebi na ko tana ba musicien moko te akoma midepe akoma prison vena sonio kalongo pe akoma prison saipe akoma prison ba politicien pe minene ya mboka prison ba kota ngo pona makambu nini tolobate tozara na makambu na biso voilà na mona ele kelanga na monde au senti artiste monene voilà on nyonso tunga na tangi bango bakoma ba muke na comprendre que Nerita le kaba musicien congolais nyonso MC akota ti world tina ba américain pour makambo e salamati nane sengo moko na ebité ya Myriam oyoka sonité bakangi leader na bino na bakangi akoti prison. J'allais rajouter ceci. S'il vous plaît, je parle comme étant un intellectuel qui a fait la doctorat. Ozo comprend, j'ai bien étudié à Bangladesh, Guinée, Conakry, Royal Kinale, les Bayebi, et mon vieux Didio Meonga, Ayebi, Dani Bokombe Tsunami, Payebi, Lydia Kapajika, moi Sinanga, Ayebi. J'ai fait la Bangladesh, Guinée, Conakry, ainsi de suite. J'ai aussi sa licence Nanga na Guinée équatoriale. Josué Diasuka, Ayebi, il est mon frère. Héritier Watanabe. Il est le seul et le premier artiste et musicien à participer de l'histoire de Félix Tshilombo Tshisekedi. Lors de la dernière prise de discours de Corneille Nangaa, Héritier Watanabe avec le président de la République, Nakatia Béatrice. Les musiciens tout le monde a bazalate. On se comprend. Bazalate. Vous comprenez, Héritier Watanabe, il est quelqu'un qui a beaucoup apporté dans ce pays. Depuis Abanda musique qui n'est pas mboko ti lelo, ko banana ba vocal na maison mère. Papa ba kanga même ba musique ba musicien belé na ba censure. Ba vocal Héritier skala o kanga mate, ni même na ba nzembu na album o uti koleka. Mais maintenant là on parle de mi-ange, mi-démon. Vous n'avez pas encore compris qui est Héritier Watanabe. Ce que vous avez vu, c'est le démon. Bientôt là c'est l'ange qui vient. Hein? Vous avez vu les démons. Bientôt là c'est l'ange qui vient. L'ange de l'Éternel qui donne le repos. A changé Jacob Kombo et Israël. Donc nengesana maramba kolobese belé. Ba vidéo c'est belé bandi comme sous ba sala on lora ba théâtre moi maramba belé. Ba tout monene bongo malora bokecho. La période de Kabila combat, la période du Tshisekedi combat. Parce que combat on a sens. Bokecho. Oza Utopie. Talara marambo lobara, c'est humiliance. Ta marambo yo lobara yo tata mobimba bongo c'est une humiliance. Bokechu. Na yo Yuri Kalenga, Yuri. Na ndenge ma bien. Omo ninja, na ebise ke non obete ti lelo ayati. Moni yo Yuri. Keba boxeur a vilé le rôle yo azalati. Donc c'est-à-dire que au bunda ba bitumba trop ba beto trop. Tu n'as rien à parler Yuri Kalenga. Ba senta moi si na yo. Ndongo zawana na parler. Moi si na bana ala na bomba la bana. Tout na moi si na yo. Moi je connais bien l'histoire. Yo boke tu nazongele liyo. Obando simbe la pati na chopo ba sapatu awa na kin aboko liyo na lemba obosani Yuri Kalenga. Yo combat ni yo bunda vraiment na mondo vraiment que no combat. Ngana ko beto mabe Yuri Kalenga tu es n'importe quoi. Moi si no morona nu ya ndaku ba senta e ba oboko la kabana bambanda Yuri. Oboko la kabana bambanda. Et alors bino tout boyeba na minutes oyo depuis na période de Luambo Makiadi ti lelo ezala musicien moko ta sala succès ko Héritier Watanabe ti lelo ya solo bazo ba trophée pamba ba trophée pata punya ba trophée ba organisation ya kabali ya batu moko be ba fandi ba raisonner ba lobité loka ba trophée pe na so kopesa nani GG nani nani président na biso voter tout nani GG nani AG Fafa Fouamba kaninga zara nani na akopesa biso même kamita opesa biso ba trophée na rina bi AG Fouamba janvier d'abord ça ko biso mais là je vous signale aussi l'AG Fouamba le futur président de la République démocratique du Congo ba lobby parti politique ça déjà refa
Fanda. Veut dire évoluer dans la question. Voilà, mesdames et messieurs, avant de continuer, merci à Odilon Mampouya, merci aussi à Jordi Samba, le procureur, merci à Amigo Londe, Serge Ngwaba depuis les États-Unis, Bibi Mapesa, Maboko Bank, Irène Makalebo, Ivi Mapesa, Lili Mapesa, Ange Mapesa, merci beaucoup à vous. Anita Apula, Maman Sociale, Anita Apula, je suis avec Janvier Lapulga, mais Janvier, bato msusu basaki ba vidéo pour na Watanabe babi Watanabe ayokisi ba musicien ya Congo Sony mais bino le bobeta maboko babi fasa moi 2 ans en prison te Alexis qui mobilisité ya moi cité Alexis ya Alexis qui mobilisité pour ba je o ba musicien nyoso to yebi lelo basé belé baba PD na ndenga mabete baba homosexuel pour ba succès na showbiz na Alexis qui a mobile aro kanga ba sentiment était Alexis qui aza mobile baba homosexuel basé belé so Naomi azaki pena mwasi na etonde te Naomi aza fimo boy na ebité faut respecter abotate abalate batika même sous ba réputation mabe même sous batika ba voice so bolinga basala ba c'est pour moi identité pour na odimne mettre à mwasi botika Naomi à vivre en paix azali encore une jeune fille azana avenir rebelle donc bientôt la paix tous à la paix surtout ba makamne pesali ozolanda donc ensemble vraiment sungaye apambolaye et merci beaucoup pour la maîtrise au Naomi azali nango ozolanda parce que batu mususu o bazolinga basala babiloko moko be du comme quoi du genre que non ba luka ba imiter voix Naomi pour salir l'image de Totori na Tembe vraiment ba échouer car elle-même Naomi Atika Losa le remonte, elle n'a même pas réagi, elle n'a même pas parlé. Botika ko accuser moi na moi sia batu, botika ko finga moi na moi sia batu. Ozolanda. Donc elle avec héritier Watanabe baza ba innocent. Ozolanda baza ba innocent, là je le dis clair et net. Et alors il y a des gens qui ont falsifié les images. Aux Hollanda, là, ce n'est pas héritier Watanabe. Ce n'est pas héritier. Oh, c'est héritier. Ce n'est pas héritier. Hein? Ce n'est pas héritier. Ngana otobi maramuto sala na ba montage. Vous comprenez? Nana photo mona chombo nanga. Non tindelelo tout à l'heure. Au mona ndenge nini tantine. Ndenge nini abi obi mbata ba musicien so ba mbata na ba Cameroun. Yobi tina. Na mes photos moi si oya bimara na yona ngana na ngoti ba mise belé ba mbata na ba Cameroun ye bien ngoti mbata talibandi depuis Congo banda musicien libandi no asala succès na mboko Paola Schengen kilo Londres hôtel la biso ya Willy Mouchen le véritable code mondial. Mon vieux JP d'Acris de Genève, hôtel la biso Cornelia Dussi Givenchy les amis et puis maman Régine Ilunga. Hôtel la biso PDG Bobo Beloy na pesombote. PDG Bobo Beloy. Alors PDG bébé Beloy. Bobo Beloy. Bobo Beloy. Voilà, le ben na pesombote so na kutani na Matie bon chasse pelarano ya trop et puis le président de la République AG Fwamba Fafa Longa. Mais la mona ki en moro boye wata na full total wana bengi yo bosoli na lito ezaki point. Badela la question. Kaka ndeto tipa wata na moni wata bengi yo bosoli na litoi ezaki point. Ah mon cher. Oui, bien vraiment un journaliste est formé en matière d'investigation. On t'a boya ko tsotembe na mboko azati. Donc singa vraiment no solane héritier Watanabe. Yo banda yo tala. Azotala. Devant la parcelle héritier Watanabe. Abando pesanga no de un ba code. Et puis deuxièmement, ayo bisanga bi localiser masano janvier tokutana par rapport à système Tantan. Ozo comprend ba HL la reine ba yebi ba la madre bana ba yebi. Donc tobando solane makambu na biso privé. Ndayo bisanga no terrain na biri trouver janvier par rapport à respect na pesanga na bino ba leki nanga na lela bino à fort. Na moni quand même considération banda le na mais quel piano ba considérer ka ete ba bengane na orchestre alingi koyoka te. Pacho RFI déjà to bengana ye. Oh yo mona ki pacho kuna. Pacho RFI to lingi ye kutute. Omoni ba vidéo na osala. Et ça pour la luka tromper vigilance. Biso vigilance ba tromper ngote. Pacho RFI to lingi yote. To lingi yote wa. Na orchestre la biso mutama kwanza na maboko ala raté. Non, qu'est-ce que c'est mutama kwanza na maboko azate. Non. Mutu loka ki simbi loka. Pas jusque là. Te za mabete za ndenga sali. Mutu loka mutu loka na Ismaël. To lingi ete. Omoni ye
toyebaki eloko aoyela biso aoyela libanga omona baorchestre nyonso babengana ye po ani so babwaki yaka kaka na orchestre so babwaki yango elongolo epa jibe poto 6 na bino message ya sukani na bana poto to ba message ya poto bana poto bayebaki ndako la poule gato torine ya tembe o bayebaki héritier wata to torine ya tembe po ba mère poto babeyanga trop nga ponga na mona ba mama loka ba ya Myriam Wete ya basta ya Myriam Wete ya basta bandela ngoko pardon ya Myriam Wete ya basta nyonso baso benganga loka ba mena so ba Ambrasine Bokomba mama social ay singa nanga janvier wana S9 plus mais ozwa iPhone 11 soki pe rato ko ça sous 10 neso na bikende na mikolo yo na biso bana poto bazo ba ida et dit ba senti moi si kaki toko ya poto ya Londres. Voilà na pesi bambo théâtre na Cornelia Douci Juventus ya tembe quoi pas comme les autres Lydia Kapajika celle qui contrôle ma femme maman mon amour à moi donc na pesi ba gros bisous si ça dit Paula Schengen qui lui à Londres na pesi bambo théâtre Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.